Mbote na balandi na biso nyonso ya Jika Télévision boy balanda ka biso mokili mobimba na pesi bino mbote parce que na yebete bozalaka ebele pe bokozala ebele ya kolanda émission na biso espace bongisa bizaleli na kati ya YouTube en tout cas bokobanda komesana kana yebisa ki bino ke espace oyo to yambaka mibale to moko ya basala ka bémission na kati ya YouTube to basala ka bémission na kati ya ba chaîne ya télévision mais lelo to ko betela lisolo ya YouTube na kobanda bongote na kotala ba sponsor to sponsor bao ba pesa kanga maele bao ba soutenanga bao ba lobaka ndengo zo saleza bongote ndengo zo lobeza bongote sponsor ezaka ka muto apesa mbongote bino bokanisa ngo na ndenga mabe ona na kotala mwana mboka Joseph Magloire na kati ya Allemagne papa losako pe mbote na yo mbote na mwana mboka Thomas Libinza na kati ya Ukraine losako ya yo nzamba lola mona yo mbote mama Pascaline de la foi na kati ya Irlande mwasi ya batu ya papa Gabi Zoela yembinga zo kote wana nde sala kaeba bien ba faiblesse na ye mama losako ebele na kopesa losako na basi nyonso ya poto ba batala kajika mama Dodolino lobaki zuwa makasi mama Trésor zuwa makasi Tanya bozuli banga baze ebele mama Kati mami losako ya yo wana lisanga ya ba mama ya poto bazaka toujours sima pona ko pousser biso to kende liboso merci beaucoup lelo tozo betali solo ya bizaleli na kati ya YouTube niveau tozo kende na YouTube eza bongo to eza bongo te YouTube ya lelo na YouTube ya kala est-ce que zandenge moko mwasi ya libala to mwasi ami pesa ka respect est-ce ka kokiko sala ba émission na YouTube to te na suka nango to kozwa lisolo ya ndeko na biso neneya moko ya basala ka émission na kati ya YouTube moko ya ba chroniqueuse moko ya pe bakenda sango kaka na monde ya YouTube oyo makambo ke musika etouche pe bawi tomoni ete YouTube memi biso musika naza capable ya kolobela ngonga mokote na yambi oya bino mama bolinga ke mingi Véronique Bena ngana benga kai bena ya babena na yambi lisusu Rachel Tobi ya batobi mama ya banebele comme Jika soki tous ensemble na MK fungolelanga caméra na kota invité na ngai Véronique losako ya yo losako mama Jika mama Judith Kalanga ba santé kitoko wapi nzamba lole mama banebele nzamba zo batela ya solo wana nzamba zo batela na kota na longambo kuna na komona mama Rachel Tobi mama losako losako mama Judith Kalanga losako na balandi na biso nyonso na kati ya Jika moyena tuna savoir ezate po bokongenga lokwa monzoto mama Judith toko komala mopepa nzamba akobatela lukumu zaka ya ye yango bokongenga kabo kote wana peza rien na dire soki nzambe te mobulu mama Rachel Tobi boni basango mboka mboka ezokende kaka lolenge nzamba azomemela biso mboka eza ko évoluer malamu mutu na mutaza ko évoluer dans les bons coins ma Rachel mboka eza évoluer malamu eza ko évoluer malamu mama Judith et na côté na yo soko zo sala activité na yo oza ko évoluer positivement c'est déjà bon soko zelike na zela kumu ya ekolo aya kopesa ngambongo ndenge biso ta msuto kanisaka nde yango obanda kolela tango nyonso c'est vrai condition sociale na kati ya mboka na biso eza quand même passi mais mutu na maboko mibale oza nango na makolo nzamba pesio na capacité nyonso oza nango na kati ya nzoto na okoki kosala musala na se concentrer na activité na yo pour que o évoluer na yo mama Vero na ngambo na yo mboke kotambola ngeni bon mboke ezotambola nango ndenge nzamba azobatela on dirait boyokanaki te soki na ndenge nzamba azobatela biso parce que koleleza on ne peut pas se voiler la face kolelezali so tobi kotala penza na miso ya bomoto boye malamu eza te parce que bandeko baza ebele toza kolela situation tobi déjà situation sociale eza malamu te batu bazolela paxi bakisami mikolo kotambola mama Jika zotambola kotambola eza pasi webi lendi nauti awati peine na consommer 15 000 francs aller retour na yeba kiteke eza grève soki ya ndenge nini wana te ba chauffeur ba taximen ba chauffeur na biso ba kumba mituka ba grevaki bande ko na biso wewa pe bango bazela ka occasion ndenge ba bi bon
Attends, l'on a quartier un angile, il a quartier d'habit 5 000 francs. Donc, pour dire que Nabo Motoboe ma bezali. Mais le col a toza banzambe like zakapo. Ne maman Rachel attaque au débriant. Au débrier faut payer possibilité. Moi mon beaucoup est à la tête. Au tekana wenze. Ozo koko kende te mbo nyo sezo sila na transport. O uti ko teka nyo sezo sila na transport. Ko le a passe. Ko bika passe. Ko tambo la passe. Kolala loko ekipara kolala yango pe tozoboya na biso kokota kana mozindo parce que yango te tovandeli mais nyonso ezaka pasi mama mais lokola toza bana nzambe babi eliki ezakaka tozobondela pona mboka toza na eliki yake malamu ekozala tolobi teke mokonzi mboka azosala azosala na ye mais mboka ngo eleki pe tema munene na makambo ebele donc Nzambe kaka tia loboko. Nzambe kaka tia loboko mbala moko tokoti na mama likambo na biso tozali na DCG na table na biso lelo to bandi na mama Vero Bena pona balanda Jika TV News soki bomoni ye mbala moko botala originalité magazine télévision mbala moko bolingaka Jika TV bokende penza na lombango pe bokima pe mwa kuna boke kocha mwa lezaka na bino ko sala bien c'est entre nous c'est la famille mama Vero okoti pe na monde YouTube ya kala na ya kilelo ya mboto kota na mozindo komona ngolo lengeni YouTube soki ezalaki kaka que mais c'est YouTube atie penza série a décidé pour na RDC en tout cas YouTube na kata RDC foi kangama chikoloba bon foi kangama mais tokolinga kangama te du fait que tozali wana pe na kati tokolinga kaka ko bongisa mais YouTube eza so esika tozo sala musala te YouTube eza malamu pona évolution ya science monde ezoko évoluer tozaka na ba TV 14 pouces ke to koma oya ba couleur ya ba 21 pouces mais ya ba kunki kaka to koti na ba plasma moi 32 pouces to koma minene awa balobi pe na ba mur pe komi otie kaka boy pa botie bozoko okosala la pena WhatsApp na nyonso donc il koloba ke monde soki ezoko évoluer bato pe faut ba évoluer ndenge to koti pe na monde ya YouTube information comme kende rapide kendenge zaki vanda peut-être na ndako zozwa tante mais na téléphone na yo oza informer directement et rapidement ozoko atteindre bato ebele mbala moko na mikili ya poto awa na mboka so partout message ezo passer na mbala moko mais pona ni na lobi na niveau RDC ko kiko kangama parce que ekomi bisika na biso ya kokende ko rendre ba compte YouTube ekomi esika ko rendre ba compte YouTube ekomi esika kanaka moto lobi bon tozo silisela ngonde koto YouTube ekomi esika bon lokwa na ngaka na bomaye lokola ngana lingaka te Jika amata na komo luka bomwana ya Jika kolaka ndenge ni mama nazaka mobola Jika kolaka na ndika Jika kuto ayebaka ta lipapa la gomo ta ndako ke classe makolo Jika zalaka na mayanzi obandio luka Jika likambo bomwana nanu biso tozalate na mama koka bete oli solo parfois pas zate mais oké luka na bato bayebaka mama na po kaka o exposer mutu YouTube comme esika ya buzoba mutu azolanda mutu Jika ozoke sokwa na douche mutu amoni yote yo ozokanisa mutu amoni yote mais mutu asatelaki o caméra caché kako aye kotalo moninga no lokwa kanga na eto ozoseka na sina tie caméra caché tango yo kangili puta na tolo ozoke sukola na sina zwi bilili mukolojika komeka kaka pa na tandi yango ya solo penzo ke na bokebi nyonso toke na ngambo mama Rachel Tobi tango na kotala mama Rachel Tobi na kotala balandi ya Jika TV News na kotinda bino epa ya Rachel Tobi officiel azali moko na bino pe mopanzi sango alobaka pe kende kuna pe na lombangu donc soko moni mama Rachel kende na Rachel Tobi officiel tia mokolo koto na yo po ela kisete tozali ensemble mama Rachel Tobi mama Judith e yambeli na yo na YouTube bokoteli na yo na YouTube omoni ndenge nini. Merci beaucoup maman Judith. Soki na kozonga moi sima mke kolanda ndenge mama Vera oti koloba. YouTube ezali espace télévisé o epesa meli biso nyonso bapanzi sango. Mais yambo ete to banda ko détailler makambo ezoleka na kati ya YouTube faut koyeba nanu.
déontologie journalistique mingi pona bato bazokende lokwa ke biso to aba journaliste parce que ce to lobi bongo tozaka na ba journaliste tozana ba animateur toza pena ba chroniqueur mais lelo na YouTube tellement accès eza nango epa mutu nyonso ato vandaki na ndako la muki na téléphone na yo okofongola compte na yo ofongoli chaîne télévisée na yo obandi kosala makambu na yo yango nde ebomi ndenge mama Véro lobi awake ce qui pona RDC bakoyi kokanga yango oui moi je suis d'accord avec elle ndeni pourquoi vitesse ndenge zotambola na mokili technologie za ko avancer mindele lo ba epesi biso espace wana pour que olokende ndeto banda okende kala na studio mama ngebi chaîne télévisée kaka moko OK donc ozokende okena programme na yo bien fait OK déjà na ke ko sala makambo boye mais lelo YouTube ezaka ka chaîne télévisée lokola ba RTNC lokola ba chaîne nyonso mais ya pas c'est comique tellement muntu na muntu azo gérer yango yemoko nde muntu na muntu akomiko ya ko sala n'importe quoi na chaîne na ye kota la keza chaîne télévisée eza bisika oyo information ekoki koleka formation pe ekoki kopesama divertissement pe ekoki kosala makaka wana mais ezala dans les bons kokamo pa na biso na RDC YouTube ekomi espace ya ko rendre compte ndenge mama Véro lobi déontologie YouTube ekomi sika moko boye soki na lai na la muki na bi Fabrice Manda zara na problème nanga na la na rankine nae moyen attaquer directement ezate parce que so pe okutane face à face même chose en a peur pour affronter mais tellement za devant caméra na yo yo moko za devant téléphone na yo obandi ko clasher sur ye pour ebike mutu akopekisa yo azate pe ya pas ces que na ebité ce qui facilité kozala ce qui moyen kozala na ministère ya média na biso ba meka ko encadrer YouTube bien que ça passe mais na ebité nga penzelo ko na koma ko senga yango wana ba lukana no moyen ce qui ekozala na ebi que ça passe mais ça peut ka impossibilité parce que so tali benjure ndenge zo leka batu baza susuna réputation ya malonga te batu bazo ko kasuko garder réputation ezate pudeur ezate mutu nyonso koya na façon na la muki na ena finga Rachel Tobi na ena finga Bena pourquoi où allons-nous na YouTube injure yango pe ya solo to alokuta où allons-nous na YouTube mususu na ebio malamu teme na za kofinga pe eza parmi ba cause o ezo bebisa jeunesse na biso lelo tu laisser maman Judith à vous la parole maman parmi ba cause o ezo bebisa jeunesse na biso lelo parce que moi na nyonso na téléphone na ye azana accès wana facile akoyi kokota pe na ba site mususu asali pe ba n'importe quoi yo parent un mususu oyebate nanda kozo ko apprendre moi na eloko mususu moi na kokoma akota na téléphone loko ebike mikolo ba olobele loko moko boende ka tolobi a toza pe na sujet de kona biso moi sinene ya mikolo ba olobele makamba nene ya na kota na loko na moni awa pe na ba sujet frappant na biso ndenge bataka nene ya sali boy oyo asali boy na kota na natala moi na ke ko découvrir ben jour mususu akana kité moi na ke ko découvrir ben information mususu akana ki ko zangote nyonso wana na nzela ya YouTube eza pas mais bande ko na biso to sala musalango tozonga na conscience na biso mama Rachel tozana yo yambo tozongela mama Véronica Mbena na koloba boye Monda Rando eutana nwapi Monda Rando banda kala monde rando e banda kala e bandika na internet te sauf que na internet loko oza na facilité un souci ya komona mutu en face te tika na sopeleka awa parce que maman Judith ezalaka nango un souci na pesa exemple mo terre à terre na okoza na nyongo na ngai na bengi yo na téléphone maman Judith nyongo nango liko futa te boye na bena fingi yo na lobino na téléphone mais un souci to okuta na face à face obani opesa nga ba explication na comprendre na okito mona ke tonalité on azaki na on a téléphone nande to so la boye yangote siko ndengo tuninga monde rande YouTube car nde to loba na YouTube ango awa nde to vandi devant caméra bo toza pa na biso moko toza na plateau na biso moko mutaza wana te o apexanga ke Rachel to bitika ofinga mutaza na ete yango no moni ke mutaro clasher sur moninga mutaro sala n'importe quoi parce que ngai na o commander déjà caméraman azo sala nga musala na o commander déjà espace na vani nde na ye penza boye na ye pona finga kaka Fabrice Mande donc na cause ko ta ba renseignement koto Keren Sungo za wapi Rachel Mande Fabrice azala ndenya se comporter ndenge bandi ko détailler aussi au Fabrice o vanda na yete o futina batu mama o vanda na yete oyebi ete mais ozokende okuka koluka ba renseignement tout autour ya batu pour que oya ko finga et pour bi que tina vandi a muto yo kanganga azata ata pe ba diffuser ngo déjà na kati ya chaîne YouTube nanga censure eza nango te ko elandela mutu po telema te que oh chaîne oloko ezelo mamba Fabrice to au contraire yango nde ba olanda ngo mingi yango nde siko ba kolanda ngo mingi yango nde tolo ba ki batu bazana bazo ko kasuko sauver honneur pe réputation na bango te à cause ya ba vie wana
Il y a solo penza maman Rachel. Oui, OK maman. Et surtout que YouTube a moins en cas le chaîne abiso a to ki osali musala zilata salaire na fin du mois. Yo moko yaka ko créer mbongo na yo na ndenge na yo. Toza ba partenaire te. Holandama na ndenge na yo. Donc na yebi to na fingi Keren batu ba Hollanda. Na sima nango YouTube ba futi ngai. Judith batu ba Hollanda. Pourquoi? Parce que biso moko na no pe ba congolais. Mitu na biso pe moko. To revoir pétage. To revoir ango. Ma Véro est pétage. Bazo finga mama Véro. Na moni ke eloko ba finga mama Véro et kitoko te. Na otala ngopoani. Mama. Mais loko abiso so to linga ba bosoto. Place ba finga nde place yo kende ko kotsa ba vie. Place zo kende po augmenter le muninga mbongo na yango wana. Voilà pourquoi buzoba ezo ya makasi na kata yo. Merci beaucoup nazongeli mama Véronica Bena mama. Balobiete basi a poto nde ba BBC YouTube. Bazana misalate, bao baboma mabala. Les femmes, je sais que je suis amie à beaucoup de milliers de femmes ya poto bolimbisanga. Quand on parle de basi a poto ezanyon sauté. Mais balobi que majorité ya diaspora de BBC YouTube nde kotsipe rando. Baebi ke ngana Rachel itobi toyoka na ate. Ou bien toyoka naka. Donc ngana ebi ba secret ya Rachel. Alors lokola ya zakuna ana mwa mbongo. Po anyata Rachel faut comme pananga faut futa mbongo afuta ngambongo belenga pemba mona trahir Rachel na ebite yo moneleni. Bon, à dire que basi a poto non on a cause on est d'accord parce que je ne pense pas que ko finga la to ma finga o nyoso to monaka eza basi a poto nde bazu responsabilité ko futa bato awa na basi awa non banani ya mama na yo euta poto ma Véro ko pakola bango mafuta te non nazo pakola bango mafuta te mais ngana za au milieu du village c'est pour dire que maman mutu obi oko tambo na moninga ndenge babaki ça semble se ressemble mais za mususu pe batambo na baninga me bande moto ah oui bo tambo na moninga meta omoni pe o wana melaka makasa langwa ka muta bakwita lo baba bêtise mais yo peut-être bêtise na monoko na ebimate to monango basi a poto bongo ba o bazo finga na kawa tokomona moto aleki na scène bandi ko finga ti moi to tanga ba kombote pona eko sa ba publicité bato ate mais bakulu ma finga bazato ebi bango na internet ça que soko monye longia obi ma finge ye ma finge ye nazuka nazu ata Miss Lolo na aibi ke na linga ke mi bisika za Miss Lolo alobi ngala za kana fi ya tolo pass. Donc nga soki ba luki jika na problème ba luki Rachel na problème avant ngala ke tout na na koti na fingi na bon on a quoi ko résoudre ngo sima non je l'encourage pas mais aloba ngo déclarer ngo tout haut donc eza bilongi so eza soko monika e bimi obi ma finga ba sa poto mbape sa bango bambo ba oto ye biawa to yebi bango na kati ya Kinshasa basi apoto mba soutenir bango ba fungola ba chaîne na bango ba yebike baza na bango bato a pétage ba vie na bango eza mafinga eza misusu même ba koma ko futa pe bambo ke zwa otanga na ba msusu pe ba yebisanga parmi ba o ba finga msusu pe to solo la to za ba problème na bango ta mama mais yo finga bondeni mais nga finga makasi nga mutu pena zo atyenga mo muke pa na indi sinanga mais ndenge ka mama Rachel la toloba yana bato soupe ba préférer ka otala bato ndengona ben mission logique réflexion ba biate ngana ngina tala n'importe quoi c'est malheureux ya solo basi apoto bazo finga mais ya awa pe bazo finga ya solo penza na yebite tozaka kana yo mwasi ya libala une femme responsable une femme capable à s'occuper ko salela YouTube parce que à ce que moi je sache YouTube est entreprise na yebita ngona kokisa ka 1000 abonnés YouTube yemoka komelanga oui madame félicitations nous sommes devenus maintenant des partenaires donc ayebi singa na yeto komi ba partenaire cela veut dire que ngana kotisi loko yepa salinini afutingai mais na yepite moi si alibala akokipe ko salela YouTube bien sûr pourquoi pas. Mais YouTube est zanini. Et c'est quand on passe message. Moussala il y a média et ça sont moussala kata makila. Et ça passion ya mutu. Mutu mususu net le monde dans le komika monde car il y a internet monde à YouTube et ça bisi kapete au passer ba message. Une femme éducatrice ça relève sa message na yo. Mais
mais na YouTube pour qu'il ait rapide ce qu'on go pesa conseil on lingo encadrer toza ba maman tozo ko encadrer la jeunesse o ekoko ma lobby ba maman pe a lobby to kolexa message ngo to kolexa na YouTube ba femme responsable et zo pesa ka passe parce que bandeko balandaka biso oui moi ndambu baza o ba soutenara mingi ba maman bazo pesa mate mais mingi batu ba komi ko sa pencher un peu na ba d'une trop de buzoba soki bakoka ki kozonga to mekempe ko revoir to zongi c'est éducation ya kala yango zo mona mama kala na mama lelo to kokani te pona nini bato lelo ba na ba mama na ba papa na ba jeune lelo to limi ko se focaliser na des choses inutiles mais moi c'est faut ça là YouTube. Moi, c'est une femme mariée. Faut ça là YouTube. Parce qu'une femme mariée, a comme lobby marraine, il y a libala mokobo. Encadrement voilà. Et c'est important. Bah au pays bah ça côté là-bas bénéficier nango. Donc moi je pense que c'est très important. Ceux qui bateau bah ça de n'importe quoi bah utiliser YouTube. Donc bateau peut bah na connaissance. Faut pas transmettre nango na YouTube. Maman Rachel moi ça libala ko ça la YouTube ko ça lango lolenge nini. Maman, je dis que moi, si Alibala, effectivement, à cause de la YouTube, YouTube est une entreprise. Oui. Alors, on a évité, l'entreprise déjà est ouverte, la montagne, soit dans la faculté, c'est normal, à y ça là. Le coup, moi, si Alibala, a déjà une femme exemplaire, si on peut le dire comme ça, malgré, bah, mes sous-soupés d'entre les femmes mariées, on va un peu à côté, mais une bonne femme, a déjà une femme exemplaire. Vu vitesse ya makamudenge ezokendela en tout cas place to site au moins si Alibala a occupé ko encadrer bandeko ezaka na YouTube na ndenge nini kasi na ndenge nini na koya maman moi si Alibala expérimenter na moni que expérience na nga ya Alibala connaissance na nga naza nango sagesse intelligence moi ndambo naza nango na moni que fona partager ngo na bandeko et ozala passe na banda koleka na ba chaîne TNT moko na transmettre message et ozala passe du moins na YouTube tant on a transmettre message na la chaîne moko à la seconde na rotala mamokid mobimba un message et kozala vulgariser plus rapide mais y a pas si que moi si Alibala soki oye ko luka buzz na internet oye ko luka vu na internet parce que ba vu oto ko luka na internet yango nde etina rabat basala n'importe quoi mais soki oye na expliquer na partager expérience nanga na bandeko o sala ngo normal pe message et okende malamu pe soki kuto zo travailler dans les bons na mona ka ba chaîne mususu eza na chaîne moko nga sepela kolanda mingi Kazarema oui Kazarema ya mama Liza Liz Manzambi tala mama wana au moins message ya kana rien que la prédication rien que l'enseignement na malanda maramakasi contrairement à na bande mususu o boyo sala ba n'importe quoi aussi koyeba kaka nani oyo zali nini oyo ko sala na internet message nini oyo ko pesa na batu point barre. Maman Rachel en dehors y objectif photos anango ya ki partenaire biso na ba YouTube parce que lelo eza lokola nazangi nanga musala na cité parce que tolo ba vérité to se cachete misala ezate yango moni bana ba mama ba yaya ba koko biso nyonso e ba YouTubeze wo siko na lobi boy en dehors ya ki moi otoko sala mutako se penser na spécialité na nini oyo ba yebeli le quoi marque na ye maman Judith misala ezate difficultés ali mais faut te garder ba mœurs na biso faut te garder moralité na biso toza ba bantu toyebi que politesse c'est pas na biso eza exigé le quoi na musala te et que monsieur YouTube soki na ye na sali mo bisala sala na nga be mission na nga na zo transmettre ma mais YouTube pende mutu mususu pe kaka bazo tala nga nga na ko bénéficier quelque chose il pas ko bénéficier quelque chose cela n'empêche aux la chômeur aux la salarié aux la travailleur ya au sala musala na yo mais pesa kande batu message à bien to éduquer ka masse dans les bons. Mais quand on a c'est on va au tala bisote. Maman Judith, nga na tala chaîne na yo. Non na mona te ko clasher sur montre. Non, na mona ngote. Batu batala originalité magazine. Non na monte mama bena a clasher sur montre. Mais a tala. Na pesi ka exemple moko ya mama Liz Manzambi awa. Chaîne wana landa mama kasi. Eza na ba abonné ebelé. Ce qui a été émission à la seconde tala mama kasi. Message ni oya diffusaka. Ce que Monique non oye YouTube sika peut-être aux on a orientation te au salam salam ya repensa sangote mais quand on copie ta bateau bazana na bonne marche au bazana na démarche ya bien parce que au-delà ya nyonso au-delà ya YouTube toza bateau toza na ba famille ah oui toza na ba bano tozo bokola
toza na ba belle famille o pe balanda kabiso en tout cas nga na yo kango pasi na ye na bandi ko finga kinganja mama na yo ya mobali na yo etele makate ya boyena siko tango na zonga na ndako na longoli penzaka na tikali na otala mama bokilo nanga entre temps na otiko finga ya mama moko boye na TV sonyeza ya mama wana yo poza nango na kina na mama bokilo tina zongi na nga moka na bonga moko na finga ya mama wana kasinga pe na ana tango na finga ya mama wana kasi bana basi pe na zala batanga éducation de base pe tango na osala ngo espace eza limité te mutu nyonso aotala ngo bato baomona yo oza nani tina te bato baomona yo oza nani te mibali ya poto balinga biso ka bongo balinga biso tozala ka bongo balinga biso ka tozala ka bongo bino pe kaka balinga biso tozala ka na kilelo pardon basi mutu na mutu autaka nango na ndako na ye boboma baconseil na bandako na bino pardon mama je dis biso na biso ba éducatrice biso oza ba persiste te toza ba éducatrice parce que au-delà ya caméra nde tovandi boye na je suis une mère du fadé de famille na zona bana nanga on a éducara bango tant nga na sali a même moi nanga talité na ba camarade na ba kota mama Rachito nakataki na ndenge ni ya ndela zaka na respect de makasi parce que parmi bato bakenda sango ya noela kenda sango azwa 83 $83 apesa ngo panene ezali kambo akisio ki camaraderie ezali baza baleleo baza commerce nini mama nanga poto sukisa mama Judith mama kolobaki ebandaki ndenge nini eza mwa passe parce que ndenge bazalaki na intimité na bango nga na yo toyebi te mais ndenge nga na yebeli soki naza na camarade nanga il y a aussi une différence entre amis et camarades. On a recommencé à un niveau, on a pur amis, amis intimes. Pour y avoir éléments qui vont tirer que vous allez échanger avec bon wana. N'ayez que ngana maman Véro tous à très bien. Maman Véro attend à tuer mon corps sur la PC bon à quoi qu'on faciliter na pour nos marchandises pour na teka pour na salade. Na confiance pour na zala mona maman Véro. Na comportement maman Véro ne n'ayez qu'à zala très bien pour na ngana moni et l'autre les pays sanade. Sauf que mon thème ya mutunde toye ba ya mutunde. Parce que nous là dans ma salle qui acte on a repéré sa petite naïe. Tu n'avais pas à la manière bon $1000 tu n'as qu'à $83,000 à ébé qui t'en ça la affaire de na mutu boye à ko décevoir baté na mutu na azala ki le petit apostel des ambongo abanda côté comme maman Judith mbongo nanga nazwango na nzela ya nini nazwango na commerce ni na salaki ya mutu ki nanga ya mbongo nanga pour risque o ngana zwangi pe pour nazwa mbongo wana yo yebiti et le but que soki mbongo ngana zwangi on a banzela mabe fallait que ofunda na justice que nous tout le monde a bon monde bandila moko ya mabe ya fraude de bakanga mais le fait que ngana zumbo on a PCO faut que c'est na mona peut-être on a PCO ça les nga affaire boy maman to zala ta musuka biso mbali ce que coûter na pas problème et que bon on a soit pour dépenser autrement ndenge na nana explication ça dans le baki maman na ya belaki mais c'est simple il y a kami qui dit ça parce que tu as tort. Tu as tort pour ça les mbonga mninga. Il y a Camille qui dit ça que grande sœur montu nanga etala mbongo wana ezalaki mais nazo reconnaître mon en ça. Si nous là à comme à niveau là le bango na média si que babanda ki amona c'est. Non, je ne pense pas. Le fait que bakundo na likamba Evelyne Kamo Lopez Denis est capable de vous ko la musaya Marie. Non, maman Judith. Au moins il y a Marie tant ba bimisi likambi na ye to ko ba ki ya Marie ritazali. Mais kota la famille restreinte na ye, muntu mususu azana point makasi les sous ya hôtel makola de la dossier wana peut-être azate. Mais je ne pense pas que ça même kana Evelyne Lopez. Pour ce qui famille Evelyne coûte limité entre biso ba journaliste ba association déjà membre merci déjà ça soulever déjà le fait que au trahir déjà mutu qu'est-ce qui empêche que ngana de poster la vérité il y a dévoilé des secrets